Bandeko babolingo boza na kati ya masolo ya Jonas, na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas na memeli bino lisolo ya mwana moko boye oyo Karine mokonzi auti ko poste mwana ngo mwana nani ekoki ezala mwana na ye, mais par rapport ya spiritualité a fente biso alobi mwana ya master na ye, ok. Toyoka gloire wanga boti et puis toyoka lisusu aboti, donc toyoka yango deux fois. Gloire tango abotaki abombaka mwana batu babandaki komona mwana soki mobali papa ya mwana publie ye na tango akotaki Schengen nde photo wana oyo je crois Cristiano Kabe ya diffusaki tomonaka elongi ya mwana grâce mbizi ça a pris presque un an po tomona elongi ya mwana. Alors ebongo mwana Karine elongi mbala moko donc eloko akobomba eza te. Pourquoi ezokende lisolo neti lisolo ya niki menga, donc mwana monani bato baza kodute kaka oyo ye moko Karine nde alobi o mwana na ye te, ok. Mais eza possible ezala mwana na ye azoambrouye kaka par rapport à spiritualité. Misusu babombaka bilongi ye alakisa elongi mais akimwa suspense moko boye wana po badongolo misu bazala mwa ambrouye, ok. Alors lisolo toza kobeta yango wana. Est-ce que vous allez 60 personnes connectées, overdose bambote ya ebele. Donc je ne peux pas vous confirmer soki mwana na ye ou pas, mais ngala monaki makambo ya bien na vie ya Karine na 2021 et na lobelaka yango c'était en 2020. Donc so aboti na 2022 zemekotaki na 2021. Alors c'était quoi le 17 février 2021, ok. Alors Karine Mokonzi brum vidéo moko boye ya mwana vidéo yango yo Dieu est bon, ok, sans détail sans nini. Na kati ya vidéo wana batangi kombo ya mama Charlotte koko na ye akosokipe na mwana baza kobenga ye bébé Gucci. Vidéo yango yo avant tout solola aspect mususu ya dossier ya mwana mingi par rapport à spiritualité quoi. Na chambre na yo nati mutu koto ale ya mama Gucci alali tokoni Charlotte ye moko lalisa ye alali ale Galia. Voilà, balobi koko na Charlotte ye moko ako lalisa ye tout ça. Est-ce que ba maman o ba kotina buzz? Eza très probable. Ba maman wana balandaka Karine po soki bana na bango pe bakomi na besoin de visibilité, Karine afula bana na bango na mokili eza dona, ok. Soki ye moko mama alobi akota pe na ba délire ya Karine po ye pe ayebana, donc ayebana par rapport à intérêt bana po tosalaka makambo ebele moko boye po na intérêt bana par rapport à ba intérêt ya bana na bango moko, donc c'est tout à fait normal. Donc marketing ya ofele, ok. Mais ekoki ezala pe spirituellement parlant Karine alingi embrouiller situation. Tout le monde wana avec elongi avec makambo tu vidéo pena ya zemi boye pena o pena bato baza convaincu que aza pena na zemi vidéo wana ezate, ok. Malgré moi je suis chinois, nazo dénigrer mami de la Chine te, nazo loba kaka vidéo wana o batutu ba d'accord que vidéo oyo a pena na zemi ya solo vidéo wana ezate. Du coup tomoni vidéo ya mwana et vidéo ya ye moko na zemi a diffuser yango te, ok. Kozala ko diffuser
ekoki ezala mpe na baraison ebele mais nde sikoyo kobeta mpe kaka lisolo yango ou bien kotolere baproche bapesa mwa indice ke oza na zemi alors ke ozobombana eza nango mpe na sens te. Ok, bango bandimelaka nzambe bon nzambe na bango eza na mwa confusion. Je suis chinois mais ça ne change pas. Nzambe oyo bango wana er moko fingi batu er moko boye er moko tieli batu makila na Damas, donc veut dire ezalaka na mwa confusion oyo soki boza pena même esprit te même moral te kotalaka no ye te. Ok, babiloko oyo ntango boyokaka ntango bomonaka wana donc eza mpe na baconséquence nango soki oyebi koinfluence makambo eza kosalema na univers makambo bato mosusu baza kosala obimi mpe président, c'est-à-dire bon oinfluence makambo bato bazobule bato babule ke yo oza motu mpena donc capable ya komema bango na kana bakovote na bango yo. So oza na mesure ya koinfluence makambo bato baza kosala makambo bato bazosolola donc opesa adversaire na yo donc image moko boye ke non ye faux mutu bato bamona mpe faux bakomi komona yo vrai. Donc alors yo nde sikoyo bino bato botalaka biso nde kozala mpenza trop victime te victime ya mwa babiloko wana. Soki oza d'accord na makambo nyonso moto azosala continue kotala motu wana. Soki neti bamemi na mouvema osiliki okomi embrouillé olingi oyeba vérité vérité eya dome na nzambe donc vérité ye moko moto ayebi evi ayebi mama Charlotte ayebi babiso oyo toza kaka kospécule nga intérêt na nga eza na beti lisolo botali nga c'est bon à part lisolo oyo nala bamasolo ebele mais le fait que oyo ekocréer mwa confusion nakosalela yango baépisode du point de vue business nakomi pesa na oyo parce que ça peut même komema ta ba 4 épisodes. Donc c'est ça to na monde intérêt na nga eza batala nga yo intérêt na yo eza ozala diverti mais na kati ya kozala diverti wana tomemela mpe bino baconfusion donc embrouillé mpe moto mpe bo atikelaki diba banini tout ça babiso tozomonana tola biso à l'aise ye moko carré na accomplir makambo na. Je rappelle que Gloria toyokaka boti et puis ayo kobota après nyonso neza mwa bafeinte par rapport à spiritualité mpona kocontrôler un peu bato baya na image nini koambrouiller bato un peu mwa moke ça se passe comme ça. Oyo ya Karine bon en tout cas na précision te na beti na nga lisolo juste parce que eza lisolo moko esimbi nango déjà. Alors tozela badetail tozela tomona ye na mwana ngo totala elongi tomona mama Charlotte na mwana tozela ye aya kodementir ke ye mwana na nga na nini na boyaki kaka par rapport na chambre oyo Karine azalaka na video mosusu wana bato bayebi balobi eza chambre ya échographie eza kaka te po mutu aza na zemi mbana mibali mpe balekaka na échographie. Ok, mais au moins azalaki na chambre ya échographie et puis nga namonaka de bonnes choses mpona Karine na 2021 précision na koloba mpena te mpona azalaka na précision te mais banouvelle oyo toyoki jusque là barumeur ya libala rumeur ya zemi ya mukanda rumeur ya zemi trois choses oyo mwasi akosepela vraiment donc elakisaka mwa basymbole ya bonheur epai ya mwasi na kocouvrir lisusu dossier oyo soki doute eza soki doute eza nango te c'est-à-dire eza clair ke mwana na ye te bon la vie continue. So doute eza na ocontinue soki omemela bino sur doute dossier ya prophète ngala nalobeli yango te je suis au courant nayebi badetail et tout nalobeli yango nanu te juste parce que voilà mo bacontretemps mo actualité mosusu oyo ozozwa priorité sur ça mais dossier ya Karine donc je peux vous amener des précisions mais koambrouye bino ezali beaucoup plus avantageux pour na ngai. Ok,
donc na ko préférer na embrouiller bino ou na memela bino vérité dans le monde d'intérêt na lingi nyonso tu ya trop je vous love hein? Merci beaucoup et je dis est-ce que vous commentez, est-ce que vous jali, est-ce que vous aimez 210 personnes. Je m'arrête ici. Mavambu, la drine, bambote ya ebele. Je m'arrête ici. Nazo la recherche et je vais vous amener encore beaucoup plus de détails. Vidéo yango, na lukape vidéo mususu o Karine azalaka na échographie. Peut-être yango pe osala bino bien. Pour na salka à 10 minutes na live. Ezalaka. Dans la chambre na yo. C'est tout côté là. Allez, Kalia, Maman Gucci alali. Allez. Tu connais Charlotte, tu m'as lali ça y est, alali. Allez. Kalia. Voilà, on dirait vidéo Suki. Voilà, alors vidéo au Karine azalaki na chambre. Est-ce qu'il y a voilà, vidéo yango eza wapi un instant. Voilà, vidéo yango yo. Heureusement, pour babiso batu batindela biso babiloko trop. Na oya jouer na mususu boye komi masola Jonas a joué Adamu na Eva na live et kosala kitoko te. Na kati ya vidéo oyo Karine aza na kati ya chambre ya échographie, ok? Échographie, c'est-à-dire que dessiner avec lumière, avec son, c'est ça. Que dessiner avec son, que coma avec son, ya mwana babengaka échographie. Donc dessin wana bakoki ba dessiner ngo à partir ya ba organe ya mobali, tout comme pe ya mwasi en général. Toyebi yango ke échographie mingi mpona mwana oyo aza na libumu ya mama, mais ezalaka pe lisusu mpona baorgane ya ata nyama ata mutu ata nini. Donc écho, son, graphie, donc créer image à travers son. Yango wana définition ya échographie. Aza na chambre ya échographie. Mutu yango tomonaki vidéo moko boye créer confusion. Mutu yango quelques jours après a posté vidéo lisusu ya mwana ye moko aza na kati wana te. Sikoyo ba parents ya babana neti bana oyo bon donc ezalaka nini, ok? Mwana ya niki me bondimaka te, mwana Karine pe ye moko azomemela biso confusion nyonso wana ekoki ezala par rapport à spiritualité ye te, c'est-à-dire donc moyo beta numéro eza te, wana précision te, eza hasard egorate. Donc eza mo ba précaution oyo bato bazwaka parce que ko diffuser ba makambo na réseaux sociaux elobi te koza mafu. Et donc il faut kozwa ba précaution, ba comportement wana mwa kozanga kopesa mutu trop de détails, eza une façon ya komibatela. Voilà.